fidèles bozo yamba basangole biso na kati ya etandomike na bino bisika no so basangole biso message au groupe la bino. Merci pour la fidélité pour la tindika télévision ya ko s'abonner pe ya ko partager ya ko liker na ko consommer ba vidéo na biso pour continuer ko za la brancher pe scotcher na tindika et ko sa vraiment kitoko makasi. Ba remerciement na ngala boss na ngai o bazali ba kolo chaîne ya tindika télévision na kombo ya Papi Kelina Rifin Kisombe na bosante mon vieux Luka Lukaste Jésus na kati à Londres na bosanyote mon vieux Dimbu na kati à Londres sans oublier maman Jenny Ndaya Kaembe na kati États-Unis babi maman Jenny Ndaya Kaembe futur député de 2023 donc babi c'est yé moko karadol tozana na mona mboka lelo cardinal to remeka ko sala mo analyse ya ba question ezali vraiment y actualité politique ya mboka la biso sans oublier maman Angèle Pumbu pe na bosanyote mon vieux Rabaka Songo na kati ya France papa Damas Balambu na kati à Londres donc fidèle intendant on appelle ça directement mbote na invité na mbote mona mboka mbote mama na ngai sango nini non na ngola nzambe toza toujours na mawa papa Chen Sekedi wa mulumba tozali ndenge nini basango yi de pes pour évoluer ndenge nyonso eleka non IDPS vraiment na ngola nzambe tozali tolaksi bango ke IDPS toza machine à politique IDPS to banga ka intimidation te soko e na gauche biso to bimi na droite toyebisaki ndeko na biso Moïse Katumbi atika ba intimidation ensemble batika intimidation moko aleka awa aganga on ne peut pas nous intimider akoma wapi donc IDPS tozali pe tolakisa bango ke tona ba stratégie belé toza la pouvoir lelo lobby pe libela na libela puisque normalement na makambu o elekaki totalaki ba député oyo bazalaki na assemblée babanda pena ko travailler vraiment la vision chef de l'état te ya ngala to sengi na chef de l'état to senga que élection ezana 2023 ba député ya solo ya bwania oya batama yele ba o baza même libanda ndeti ba mama Jenny Ndaya Kayembe futur député maman en tout cas mikolo na lobby bazwa na bango batunyo surtout batikelanga mama Jenny Ndaya Kayembe oyo ngana kozala kaka ngaka kase mama la so akoti na ensemble nyonso to ezo changer en plus la MC déjà mama Jenny Ndaya Kayembe place za mama place ya Janine Mabunde tika la vide yeba ke tant ba voter yo ndoko koma présidente ya assemblée nationale eza cardinal mutu na pesi prophétie mboka tokokota directement na actualité politique na biso ben rozang ça pesa mbote pe souté na mon vieux Guy le Parisien na kati ya Londres moi mboka to suis komona basili kotia na ebonga papa Kadima na ngambu ya seni intervention na ezali ni parce que to monaki e bande ko sala mo mbutu mbutelo ba maki moi mingi tribalisme pourquoi kaka muluba et tout mais to moni en fait asili ko yamba to pe ko vanda na ebonga o esengeli intervention na ezali non ezate ke batiki batende ko Kadima aza oyo ba confesseur religieux bango nyonso tout ba poni. Nous devons comprendre une chose, Senko balongolango kombo ya Senko soit église moko eloko moko be batango parti politique. Puisque cholena mbongo baliba comme ça mboka ondeti ya bango. Il faut tout ça clair. Cholena mbongo baliba comme ça Congo ndeti affaire privée na bango ceux qui bango ba décider. Nana yebengo te ke cholena mbongo bazu mbongo Moïse Katumbi. Je pense que Bolandi makambu oyo Moïse Katumbi atindi lettre pas chef de l'état. Et ça grave moi mboka. Non, Moïse Katumbi alongwa union sacrée, alongwa te et kalibiso te. Union sacrée sans Moïse Katumbi tokoke liboso. Moïse Katumbi azo parvenu continue lettre pas chef de l'état. Azo senga ba PC poste premier vice-président ya Seni. Et ça le mawat avec 70 députés. Est-ce que Moïse Katumbi nga zawana ayebi ko créer parti politique à mon bitumba o ekozala ndenga misaba député Moïse Katumbi a créé ensemble wana na ba député ya ba parti mususu o a créé bon batika ba influence abuso ba wala quand même Moïse Katumbi azo intimider que l'on soki abimi président ya Congo te akosala guerre na mutunyo surtout ya ngwana akomi koloba makambo na ba député o basala boy to lakisi que président Félix alakisi que Kadima aza la famille politique à IDPS aza la famille politique à la famille à chef de l'état Kadima aza choix o euti na ba confesseur religieux o ba voter ndeko chole na mbongo ba ko bloquer mboka te kaka bango moko bazo pousser na glissement 2023 lobby na féliciter président Félix président Oyazado likola ba président Lyon surtout na discours à salaki président sengi na ba expert ba ya ba surveiller do élection na 2023 et que na lolenge o elongo bani Mouté malamu wana Félix au président Félix aza longo to kozongo lisuwa mais eloko nzo kande na bakabal eloko oyo shole na mbongo bande ko sala eza vie ya mosolo oyo baliaki
na lobango la chaîne no batu bandima te cardinal Mosengo akufa banda kala bakunda ye tangu kaka ke Olive ayoki mama Olive lembe so bobenga so mama social ayoki ke lobby banganga molimo bakosangana ba désigner président moko oya kozana seni Olive lelo ake kotala ambongo tango akendaka kina ota flag takina kotikele ne mosolo oke no bo voter mutu boye bo voter mutu na biso Kabila Moïse Katumbi na député la bino oya bina rabina ko azwa mutu ba semo evi makana bosa na komole wa bina raboy wala ouais député Fayulu o baloba so député li azopoza non azopoza te ngala ebisa rabino bato ba président Eli Fayulu aza président Eli ya Facebook na WhatsApp président Eli ya République démocratique du Congo c'est Fachi Beton ya mwana tango intimidé qui président Félix c'est le cardinal on yon son ebisa rabino eza révélation au papa tient secret ya otikela ngala désert Moïse aza ko intimider chef de l'état oh tela ko sala mena ko ya chef de l'état lobi ça va chef de l'état zaki na posa a signer ordonnance wala lobité alinga kinano atala chef de l'état lobi ça va na ko lakise que na président de la république le colon te kotaka te sa lili na minute oyo okito mata soki kadi matangi kombo lo te na 2023 Moïse Katumbi zonga Zambie zonga Italie na yebiso ke nga cardinal oto mal à l'aise na mutune o atambola na ba malambongo wala so Salomo escade la sope escada la sope nintu boyega bu abimisi mama politique a Congo la minute oyo mboka ezongi na maboka mwa la mboka donc de kokadima eza pona kimuluba te ngai nazali parmi ba communicateurs à UDPS mais naza mutaba naza je ne vais pas dire Kasai quand même naza mutaba ndune te que na congolais la ne voit raison yona lobi boy Kadima Zawana, chef de l'état sengi na batu oyo bo opposant ba kombo na bango ba pesa po ba rejoindre donc train déjà démarré oya kotika l'état lié toza na choix te wana mboka tomoni pe rentrée scolaire et salami mais tomoni moi mbutu mutu ezali mange tomona ki tata école assez ko lancer o etali gratuité enseignement mais gratuité la parmi ils a respecté na école nyonso te to pe école mususu be ya gratuité bana basali kotanga bien te mais toyoki pe ministre Tony Mbouaba asili koloba ete asili ko bakisela ba enseignant 20 000 francs likolo pona ba salaire na bango intervention na ekozala normalement maman elo mona koloba bato ba ondima président Félix te en tout cas ba ozala modi pourquoi na oloba bongo eloko oto oloba ya mbongo yo yebi ambongo ninga zawana ambongo eloko zo sala ezuwa puisque papa molimo place molimo les cardinal Mosengo abandaki kozwa na tête ya mwana moko combien na ba école conventionnelle surtout catholique sikoyo ndeko ambongo amonike vike gratuité ye eko pege ba mbongo ne wala ba nieti ne azwaka wana koma milliardaire akozwa ngote il faut batelemela ngo yo mona wapi Olanda Chole awa ye wana na mbongo basemo ba salono ndeto za ba alternance faut ça na 2023 donc basaki na carte na bango ba ba sala pona gratuité na le salé maté to mona souvent ba professeur awa bazo pesa bango bazo bakse bango na salaire ba 2000 francs ba 1000 francs mais na ko féliciter pe toni mo ba mageto za na ba problème le muso mike eza administration fa bongo sa makamebele mwana mboka toni mo ba abakisi 20 000 Yangwana na ABC président Félix, na sengi na peuple congolais, cette fois-ci to sala choix ya malamu. To sala choix malamu ya ba député ba ministre otoko voter. Tangu na so beta CTA ya mama Jeninda ya Kayembe à partir États-Unis ba mama la bazo mériter ba za ensemble quoi, tangu bazo tsabo malamu la binonyo surtout oyo. Donc tozawana gratuité ko simba bana ba eki ko mona premier vice-président ya Assemblée nationale. Moi namboka Jean-Marc Kabunu 520 giga mutu atina bata FCC banaja baiki omona basola ki na bango en tout cas bazala calme bato nyon surtout bazo bundisa gratuité ça veut dire bazo bundisa chef de l'état biso to côté le mela bango moi mboka na sili ko yoka pete ba bande comme ça basili ko loba ete soulèvement populaire il faut ça la mapo ete balongola tata ekolo na ebonga na ena éviter par rapport à nini e maloba wana ezali ko dit soki soulèvement elinga ke salema biso tangu bataki babimisaki malonda to babimisaki malonda biso to bimaki na nzela to bimaki na nzela loko ane leka kité ça veut dire non soulèvement populaire na na sala ngo Fayulu azana batute soulèvement populaire ni na sala nous devons comprendre une chose tu vois kozala opposant na moment oyo UDPS azana pouvoir ezali palangu bate puisque biso moko tobi ba stratégie nyonso tout ya opposant
toza nango siko Fayulu ndengazala avant à compter na peuple congolais il faut omi compter na nous na base naturelle na yo président Félix na UDPS président Félix aza na base moko naturelle base o senti ke bafutaka biso te moko mokola mukatongo espoir papa te nseke na beto la mutu cardinal lamuka kende koteya to commandé tu ko ça l'évangile moko boy. Vous comprenez? Chaque tongo la mouki cardinal na ke koteya on a lo bakeza makamesa le mara donc soulèvement populaire le seul président on a monde entier a koki ko vendre à l'aise a déplacer sali 5 ans libanda ba kotika la robete coup d'état c'est président Félix puisque ça la base monde naturel. Vous comprenez? Soulèvement populaire à la balinga ba sokel ngon salema. Oui, biso to boya chef de l'état signé ordonnance à Malonda a signé trouble bimaki. Biso ce qu'on a militaire. Bon, bango ba lobby soulèvement populaire, il faut bimati. Ordonnance est signée mais na ikadi mayo na ba. Il faut pas bimaso ki ba ya na ebisibino tangu among on a show les balobato à 50 ya lukuta. Non. Non, ba on ba demi Dakar. Non, yebiso. Ba demi Dakar ande mtu esala passe. Non, ngana yebisa ngo show le. Vous comprenez? Na yebisa ngo show le boy. Na yebisa show na tina message to yebi ke ba évêque ba nani tout ba botaka te. Maintenant yeba ko te show la na mwasi na bana. Batika ba bloquer wala. Donc Congo ko za bloquer te pas show la lobby show la di. Ambongo adi, ambongo show le seki. Soki bango ba lobby do ça veut dire se bloquer. Show le atika makama politique akende ko kipe bana na o ya bota tika kuna ko saka batu. Donc ça veut dire soulèvement populaire exalté soki ngonsal malelo. Mais ba yeba ke bato ba na pouvoir tout ça bateau te bien stratégie non surtout bon dans la mino calme lo goaje mais tout le monde a kippé je crois bien hier bah image ici le Kotambola il y a le sénateur à vie Joseph Kabila c'est aussi sa classe na Johannesburg tout le monde est sali moi à la une na ba réseaux sociaux comme peu actualité politique mamsou à lobby voilà les présidents qu'il faut parce que oh ebi sozarara ba voyage belé donc ils ont le bon moment mingi ba les ont dit batika ba bloc wala mama batulelo ba komi ko ba ke Kabila za malamu mais ngala on peut ce exemple. Président Félix a sali 2 ans et demi na pouvoir. Ba discours au président Félix a sali. Ba discours au président Félix a sali. Donc ba biloko au président Félix a sali. Kabila sala 18 ans atika la rosala ngote. Vous comprenez? Ça veut dire ki doctorat ya Kabila wana selon ngai ki doctorat ya Kabila eza na titre net ya mwana ya D4 plutôt na ko loba. Vous comprenez? O kuta koma ta D6. Mutu oya zo kokata même ko prononcer comme mwasi na été. Vous comprenez? Non, tant que la madame Souba, tout Souba critiqué président Félix. Obi na kanda na to kota si jonga ba uta enlever ngaya. Ba enlever na lobby na zana bangoti na so. Problème ezani. Ki doctorat na ye. Soko na ba discours nyo surtout président Félix asalaka. Ezaka na ba momoko président Félix abimisaka o etroublaka batu. Na ebisa yo quand abimisa phrase moko boy na États-Unis, na yebisa nga moko na mona Nemi Moulani akena luka la Rousse dictionnaire. Phrase au Félix elobini. Vous comprenez? Nazo yo clair. Ba tubela bango moko. Ya mwana na koyebisa yo boye mwana mboka. Ki doctorat ya Kabila lobelo ko moko te. Etali biso te. Ki doctorat ya mutu faut défendre yango. Président Félix o ba finga ke Félix atanga ta za diplomate. Ba mo argo président Félix abimisango so boye zandoki. Mutu azo tambo soko te mandat sur pouvoir ba fonction. Donc batike loko wana oyo Kabila zuki doctorat la to ebite so classe anga ndoke ne yemoko so bando otangisa na kinga kati afie kiti tangisi e bazongi to ebite mais pour nga vraiment la ndimi na ngoti la ndimi na ngoti puisque mutu non ndenga zabe pa benga moi sino olive benga orive siko mutu abonga ba docteur ani ya matière ni criminel ba matière ani non je suis clair naza clair na bisi bango so ba jeune PPRD ba yo kanga balanda ba de ba boya ngo keso keza lukuta. Tout le monde a fait un gambu ya est, tout le monde a qui ba Rwandais ba sili konzima ete FRDC bango ba sili kosangana na FRDC pour que ba travailler ensemble alors que to yebi ke ba musala FRDC ina ko sala kuna eza état de siège. To yebi te affaire on peut sala ki moi bien entendre to yokela ki. Non, ba te fait pas comprendre. O eza tinika bo s'abonner massivement wandola da cardien de l'UDPS comme d'habitude. Donc ba te fait pas comprendre loko moko. Soko la ni en Afrique et salita moulayi oyo ba coup d'état et ça la maralisouté en Afrique. Ba coup d'état en Afrique et ça la maralisouté. Mais nous avons compris que ce dernier temps, ba coup d'état comme ko salema, ba soda kaka ba to comme ko za pouvoir. Toke na Tchad, toke au moins na nyoso tu wana. Na Niger. Problème est ezanine. Na ko semno secret moko. Na niveau ya Rwanda, na Uganda,
ba conseil de sécurité donc réunion conseil de sécurité et banda ko salema une fois par semaine. Mais banda coup d'état o esalami oyo na ebisa bino ke Kagame a komi ko sala conseil de sécurité réunion conseil de sécurité 4 fois par semaine. Vous comprenez? Mutoye bangote. Et là on komi ko banga no Museveni a komi ni. OK. Félix Fonaya ne aider pour la est. Président Félix aza na posa aide mutu moko te. Banda Kabila zalaka na pouvoir bomona te ba Rwanda ba ko appuyer biso. Lelo to ba komi ko appuyer po ba ebi ke mission ya président Félix était que président Union africaine kolongola ba dictateur nyoso to na pouvoir. Ote mona mboka izolo ba maete état de siège yango e commune ya ko sangana na ba Rwanda te na ba non. Ba Rwanda ba komi ko senga po ba sentir moto au phare de sa zobeta bango ya grave. Ba komi ko bima baya. Nana yeba ngote na rapport ya ONU. Na rapport ONU ba tangi 2 personnes. O ba mande ko financer kunda bato. Jassim Lazala itando ikena olo bango. Balobi bien que le conseiller privilégié ya Kagame, opposant le plus riche de la République démocratique du Congo. Na ministre biso yo surtout oyebi. Fayulu ma papa mpavala en le côté. Muzitu mpavala ma papa en le côté. Opposant le plus riche de la ministre na Congo c'est Moïse Katumbi. Non. Biso to ko banga Katumbi te. Soki biso to bando ko banga Katumbi mais to song sela ke passeport te akota mabele na mboka ho. Vous comprenez? Président Félix a song sela Katumbi passeport akota na kata mboka ho. Soto ndo banga to banga te. Moïse Katumbi aza le côté devant biso. Na ebiso aza et le côté. Mais to ki ba bibino bobino bozalaka boye so boki ke mutumo wa poster en 2023 bosi bo conseiller be infraction bosi bo kangi bo sali bo sala pas caméra. Bo exclure. Candidat na biso aza ata okangi boye na ebisio. Ataka di make tote Ange Gabriel a dirigé Seni. Président Félix Tombo mutunyo Soroyarabe Fachi. Sorafi nazo yebisa yo. Non, je suis sûr. Quand nazo yebiso na ota itembete. Notre candidat na obangela été. Un candidat le plus populaire na obangela été. Kolanda obatanda so nyonso tu otende ba oloba boy. Moïse Katumbi aza cité na rapport ya ONU yena conseiller moko be proche ya Kagame ke bato bando financer kunda batwa. Boye bango ke atika mangungu wana. Jamais Congo to kosedango lisusu pas ba italien. Oyo mutu azata identité ndambute. Baninga bazalaka ta ba demi de quart mais Moïse Katumbi aza demi de quart te. Siko tiye to robenga ina. Papa italien, maman zambienne. Siko to loba nini? Ah, parce que la 2023 IDPS toujours nous sommes là. Mboka tozali komona pe makambo etali justice ya mboka na biso ndenge ezali kotambola tomoni ba procès ya Shebea tomoni pe comme tel ba procès ya Rossi Mukendi ndenge ezali ko évoluer tokokotozo moins intervention par rapport à évolution ya état de droit to pe justice ya mboka na biso. Ah merci vraiment moi na mboka. Je pense dans salle émission moi na lobela makambu oyo ya procès ya Shebea ya John Numbi. Et ça peut parmi l'un des causes au bas le vakingai mais wato solo là tant to kota na sujet wala. Et ça passe pe mawa na loba yango. John Numbi na kati ya ndaku ne bakangi 4 corps. C'est vrai. Mort que comment na kati ya ndaku ne beni. Ba moni na ba photo ya Eric Lenge. Eric Lenge auto ebi ke non azalaki garde corps à Kabila o azalaki mobali Olive Lembe. Vous comprenez? Responsable ya mwana wana oya ya mwasi wana. Il faut être clair. Eric Lenga ba moni ba photo ne ba kate matoi. Mais biso to bi ke Eric Lenga ke exil, boy na bonyo surtout. Mwana mboka. Eza pasi. Lelo komona ba photo ya bato ba boma. Shebe ya sala ki bango nini? Tangu ngana zoloba o cardinal alinga ba biloba loba. Awa tindika la loba. Siko la minute muto ba kangaki ye moko akero loba. Entel muta tindika ki ngai. To etufa bango chasser. Est-ce que ça sunga na la prison makal? Ça veut dire na lobi boy. Bato nyonso tu baboma ba Rossi Mukendi Kapangala ba Shebea bazana na ebisi bango ke na sengi na pasteur mukuna atindela nga milimo oyo alongola ba chela checheke na mutu na bango. C'est pas normal à mondir bango. Je suis le cardinal à mondir bango na le bango clair. Régime à président Félix azali bénédiction on nzamba tindel le peuple congolais. Ça veut dire na régime na ye nyonso tu oyo bomamaki ezobima. Yango to le baza calme. Procès yangwana matata mponyo akosani awa asali 4 jours na yo mona pi mutu ala poison a tweeté moko de na la poison fona kene on est comme pour le 29 novembre to lobi boye matata mponyo azabatu o ba yibi mbonga ba congolais to voyage to mataka avion
moi keke auto sombaka 1000 francs on a joué à 500 francs mais soto comme la carte avion boye o ka ba okate nango 80 dollars 80 dollars à la part wana ezo kene ni ya matata mpone tolo bate matata mpone ba pese mbongo atonga ba école à la ville ya Kinshasa allié Sisi mapona tonga pona ye matata mpone ba pese mbongo réflexionner parler du peuple allié soki bato baye ba raté lo ba olandela mbongo ya kotonga ba municipal ba terrain municipal matata mpona sa nini allié na yebisa yo mutu abetelinga lisolo te na voyager na koma ntina bukanga lonzo mwana mboka eza scandale tellement bamonteur ya batracteur eza monteur mpona masuwa matata mpono na biso 100 000 tonnes na masangu boye ebeba o bakongole baolela nzala matata mpona azwa bamonteur wana tiono na bamonteur bamasuwa na bango mutu abongo matata mpona akosani mona na poison atuite asali 4 jours aliaka ata melaka ya kondi akene aéroport bakangi bazongisi donc ça veut dire nous l'IDPS toza na problème na mutu te mutu nyonso tu o ayebi ke aboma bakongolais asimba makila ya bakongolais ndeti shebe ya sala ya bango ni po bakanga chasse ba étouffé yango tosengi na justice na biso balandela procès wana président Félix oza président Union africaine partout nyonso tu o John Numbi azali il faut justice kanga ndenge bakanga John Chibangu batinda ebele mona mbongo tout comme Calef Petit Siko to mona bango te baze ebele to ebite pona bango tata ekola kanisaka nini to bapensaka nini non omoni na lo bango bato bakomparaka te président Félix azana politique ya pressé te ya mutema moto neti failo azala langu soki nzamba yebaka soki ezalaka failo mais président ame Congo epela moto président Félix asala politique à les corbeaux et les renards. Quand le président Félix a vu Congo pour comprendre que na obeta mno histoire lelo. Président Félix Kabila zalaki na Congo na munoko na ye. Likola nzete président Félix na se. Président Félix a Kabila bonjour. Kabila bonjour. Président Félix a non, lobaka ka bonjour, so ko ina kozong sela yo. A flatter ye. Donc yeba OK. Ba sedaka pouvoir te me ba négocier ka pouvoir. Tant qu'on rappelle si ya souka Kabila bonjour. Bonjour Congo ko ya a loko tiango. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut comprendre. Basé belé. Bateau nyonso tout. Oyo bayebi ke batangisa ki makila ba congolais. Na minute o makila na komi ko ganga. Ba kitaba matanga la ebiso clair. Ba kokanga mabango nyonso. Oh, tant na ebiso ke na modir bango place baza ba zo ba vertige bango bazoni. Donc na ebiso lo moi jeté. Problème à Chebea. Moi ça Chebea a déclaré na Top Congo que matanga zongi tango ayoki ke batinda kinani intel papa bombe mwana mboka ndenge yo zabe ba yitufe ka chasser biso peto beta maboko en tout cas to trouver normal tanga lia mbongo na yo en tout cas état de droit au président Félix batu ba oganga okanga Kabila za mutasuka yende to lia ina suka babanga la bango te kala mingi te mboka to vraiment comme na suka émission na biso to solo pour na makambo etali enlèvement na yo to yoka kike basira ko enlever yo to ebité comment est-ce que siko ça va et santé plutôt parce que to yoka ki ozala ki pe na moi ba choc na liboko na mukongo siko to roye ba évolution na yo to et se déroule ki non normalement ba leva ki nga c'était dimanche ba leva ki nga vers 22h bon bateau ba leva ki nga yeba gité bakena nga bateau ba yebi nzela ya maluku nzela bandundu ti kota nzela bandundu kota métropole 2 tant bakiti biso eloko o bazo yebisa ngai benga zoba ya président na bino wana aya ko bimisa yo ba yebisi nga makambu oyo na loba mission kaka ya Chebea oyo makama John Numbi pona kosa te na loba ke John Numbi na ndaku ne bakangi 4 corps batu bakufa c'est que faut ba enquêter ba ndaku ya batu nyonso tout o ba travailler na Kabila peut-être bako kanga ba mok soki John Numba na 4 corps na congélateur na ye c'est que patron na ko sata na moka mama yembo fade na lobelo ko wana ba rappeler ngai ba tortira ki nga vraiment makasi ba tortira nga makasi heureusement que na envie maîtrise ezalaka kati na ngai puisque tozaki 3 2 wana était côté ba kenela na bango molimo papa chen seke de côté le ngai nazaki paniquer te bon heureusement ka komo na batu bien armé nazolo bango la chaîne nyonso tout batu wana bazo ko enlever ba communicateur ya président biso na loba o manga na zabwe bolonga lomaka ma protection nous étions à l'opposition Kabila na ba FARDC na Moura totambola na la police idée
Nenga za bana habilité ba pesi nga policier mon lata mais la rota moi na été. D'accord, que je suis combattant longtemps mon la police était. Muta protéger ka muta za nzambe. Et loko le ka ki jour Rwanda, c'est un scandale. Bien armé batwana nyo surtout bazana ba jaquette na ba bande vert na sima, bien kagune. Ba ebisi na tolanda ka trop, ba rappeler nga ba mission na salaki. Ndela za bona za kuna bandi a na mukongo mwana relax ezate. Donc ba bete kinga makasi na mukongo mais heureusement kaka na batu oyo bazo sunga biso. Oyo nyonso tu bazo sunga na niveau ya Italie, na niveau ya Paris, niveau ya États-Unis. En plus, na beli sumbela lisu c'est pas maman Jenny Ndaya. Kayembe, maman Jenny Ndaya Kayembe futur honorable. Maman oyo ko remplacer Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale des prophéties au cardinal la pesi maman. Donc tango ko yakini na maman na ngala tindika mobima to ko yamba yo. Maman Jenny Ndaya Kayembe maman o aza na soucia bana o aza ko aider bana. Oya ko boya ye na ko modiri ye maman Jenny Ndaya Kayembe. Merci mon amboko to vraiment comme na suka émission na biso. Yangwana nazali na batunyo soto bazali ko aider, bazo ko aider vraiment cardinal la félicité bino. Donc sans oublier Maître Peter Kazadi, l'homme du chef, donc le mannequin de l'Assemblée provinciale. Moutou Azabote, ko le député surtout l'Assemblée provinciale, merci na aide papa. Bon, na batunyo so CG Augustin Kabouya président Aïe, na yo moko pet syndicat. Moi de la fête c'est le cardinal le l'UDPS oignon surtout, à cause c'est vraiment ko aider nga, même nazo pesa numéro na téléphone plus 243 89 35 41 700 plus 243 89 35 41 700 c'est le cardinal de l'UDPS Ozwingate au bengi ata mama ye ayebi mungonga nyo soto kozwanga en tout cas na lingibino makasi nous sommes ensemble donc bobangelo ko moko te ba lever nga suite mikolo alati da singa loketo mais ba aide na bino ko sunga pela landa mo ba kine mo makamebele en tout cas je vous aime beaucoup bo s'abonner massivement na Tindika TV merci fidèle internaute ko vraiment na suka émission na biso merci pour notre temps bozwaka ya ko consommer ya ko liker vraiment ma vidéo na biso bon continuer ko s'abonner massivement ya ko partager vraiment merci na chaque fois on a toujours na ma caméra Mike Luzea de la réalisation quant à moi vraiment on se revoit la prochaine numéro ciao ciao. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, Tilelon, et Zaliko ça la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko se pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.